Mbote na balandi nyonso ya magazine tokomi wapi comme momesano ndenge bomesana kozwa information ya solo na Congo eza nini kokamwa ya komona accident o esalami na Congo central pour anini biso moko ba congolais tolingi toujours malheur ekomela biso kozwa carburant kotia na mutuka kokosa même chauffeur kokosa même receveur yango bamonaki déplacement ya chef de l'état na mwasi na ye po baza bana misala ya peuple congolais yango à tout moment problème ezwaka biso ba congolais ezala même ba pandisango po toza ba congolais en général mais ba département de eza différent chef de l'état azana musala ya koya vers biso yango tolobaka toujours que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza cible te yango okota na ye toujours une institution en mboka bokeseni na ye eza na bato basali 18 ans mais bazuma koki ya koyeba mune na lupangu te mais arrivé à Félix bomoni keno azot solwana bato akomi place peuple za mongunda na été ba soda baza pona ko sécuriser ye na peuple na ye mais akokamwa bato muso bazaki ba président mais dialogue eza na population te soko lingo sona Félix Lingala ko solwana yo Chiluba ko solwana yo Français ko solwana yo ki Congo ata azoloba ngo mingi te mais alobaka muke Swahili pendenge moko bokonzi azalaka boy yango na koloba Sankuru eza toujours na problème Sankuru eza na problème pona nini toza na bato oyo kenon élection babimi ba sénateur babimi ba député provinciaux comme ba député national baza bana misala ya peuple congolais baza batindami ya peuple. C'est-à-dire peuple à Sankuru et poni ba sénateur et poni ba député mais il y a kamwa bato bazui province en otage. Yango nazo senga toujours chef de l'état Antoine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atala Sankuru. Sankuru bato bazo kufa. Sankuru bato bazo carbone. Le kola bazo kanisa toujours que notre président de la République azate. Pour bato ba uti koleka balekisa Sankuru isolé. Sonia komona avion kiti et kwei na kole. Mais na Kinshasa capitale ba ebi kolete. Ya kokamwa na kole même ba journaliste ba ebi kolete. Mais eza bato baza élu na kole batika olobela kolete. Batetela baza awa na bambongo na bango bao baza ba commerçant bao baza na ba domaine différent mais province na bango eyebani te ba village na bango eyebani te comment na mbato baza ba élu à peuple comment bozo kende ko inaugurer pont mais gouverneur à ville azate ngai na linga koloba avec des preuves po bokese inanga na binonde yango wana na kotia image banani bake ko inaugurer pont na Sankuru mais gouverneur azate parce que ba province nyonso ezana ba gouverneur na bango ezana ba tumusu ba bimi penda ba gangi penda ke bazo respecter même chef de l'état te yango na bi keno botika ko déranger fils Mukoko parce que désordre ezana FCCP ya makasi comment bato baza ba élu à peuple boyebi que notre président de la République, tous un premier ministre numéro 1 gouvernement, tant au commune à province, numéro 1 à province, c'est gouverneur, ce qu'on a sénateur, ce qu'on a député, ce qu'on a administrateur, mais il faut qu'il y ait un gouverneur à ville, Azali. Il y a un moment qui est toqué dans lancement, il y a lutte contre la pauvreté, mais gouverneur de la ville a eu parole devant chef de l'État. Hier, nous avons annoncé président de la République pour nous repérer sa parole. Mais est-ce que vous savez ça? Il y a un autre président de la République, il faut à la mouka. Il y a un autre toujours, na PDG Edox, oh, les lots d'ici là, vous avez siège, il y a club de Komiwapi. Moto a un opérateur économique, mais il y a ma coquille, na volonté, il y a pour aider le peuple congolais. Beaucoup zoyer d'ici là, comme un représentant valable, il y a club to Komiwapi na niveau à Sankuru. Bota la bateau ba ke ko inauguré pas, ba mi commissi ba mo ba président de la République, ba mo ba gouverneur, ça dit que Sankuru y a toujours un problème.
Jusque là, gouverneur à Sankourou, abimisi gouvernement n'a été pour la diriger l'Assemblée provinciale Bazate. Parce que dans le bâtiment, il y a comme ici, il y a gangi Sankourou, ça dit, il y a Bango. Président de la République, il y a un peuple à Sankourou, il y a une intervention. Est-ce qu'il y a une cité, Kole, Lomela, Lubefu, Katakokombe. Il faut une implication parce que le gouverneur a bloqué. Na bato bazui penda musala ba pesi bango musala pendant 18 ans, 17 ans ba salé le côté. Ba avancer province ne le côté. Parce que ba bika ba tete ba liara loso na pondu et sili. Bola ba tete la ba yebi yango te. Muke na Patrice Emery Lumumba. Yango na koloba toujours na Bokasia Amos Lubaki na Manix. Mon mboka Toussaint Alonga désormais a commis président à parti politique. Comme mon messano, chaque samedi, à Sanganaka, na ba étudiant, na batu oyo, balingi Congo et avancé, batu oyo balingi, chef de l'État a échoué, mandat nae et Simba. Yango honorable Toussaint Alonga, Bolanda, Lelo aza honorable honoraire, maître avocat, Lelo aza na cabinet nae, Lelo aza na parti politique au du Sida pour soit sortie officielle. Mais besoin d'enge à organiser Makamounaye, Nabato baza derrière chef de l'État. Les forces nouvelles pour la transformation du Congo. PLT viva. Les forces nouvelles pour la transformation du Congo. PLT viva. La transformation du Congo car le mal est profond. Je crois que tu combines la 4e réunion à chaque week-end. Réunion à chaque week-end. Après avoir batona Kwena Bango, c'est leur organisation de tir en place. Pour travailler, pour sensibiliser, pour préparer, sortir. En fait que tous ceux qui ont la charge, il y a aucun parti. Ils ont la responsabilité de la partie, de définir parti dans le là. Réunion, il y a des idées, les meilleures idées. Il y a des Congolais et les hommes congolais Bakoutani pour la transformation de l'homme congolais. Au moment le mot le plus important dans la partie, c'est les transformateurs. Au bongo la makambo. Bande konangai, tokoki lisusu te ya kosala politique ndenge to mesani nango pendenge to salaka na moi démagogie, il suffit seulement de ya comme ministre. A commis super homme, il devient très intelligent avant. Tant que ministre Azaki Zoba, a commis ministre, a commis Maëlle, les Congolais à Congolais. Congolais, c'est autour de la palais. C'est autour de la palais. Ah, on est aujourd'hui à chaque week-end, c'est dans le rôle à Institut Makanda Kabo, il y a PRT. Lorsque un membre du parti agit comme ça dans Moïse, peu importe le grand qu'il a été, c'est un collègue, il mérite la vie. Même si avant ce temps, parce que le commissaire anti-valeur, le coup la valeur. Et puis, il faut que culture, makanisi, oyo, kota na bino ba membre ya PLT. Même si on a pesi yo mosala, engagé yo national. Na komi nzambe na te, na bozape nzambe na yo te. Je n'ai pas aussi besoin de la ngai. Ce n'est pas utile. La bonne gouvernance est devenue une notion d'actualité. Il y a mon corona. Il est de notre droit. Il y a autour d'un bateau, taxe et vignette de nos foutas et de ça là, libre. Ce qu'on sait aujourd'hui, on y dit pour tout. Ah ouais, dans ce qu'on dit, on y dit pour tout. Vous remarquez le comment vous voyez. Ah, on a PLP. Parti na biso
objectif ya biso ezali o babenga yango koéveiller koarme bino mpo bodévelopper éveil ya conscience to arme bino na bandima podévelopper éveil ya conscience. C'est dans l'éveil ya conscience nde république eza kozala renforcer ezokola efandi pas na bato ya pambapamba mais bato bazo réfléchir sur la paix. Ni ministre ni gouverneur soki oza na raison soit courage tokolukela bavocat déposer une plainte parce que bango moko bayebisi biso ke Congo ezali état de droit. État de droit elakisi ke moto asali mabe il faut ezala pingi na état de droit au parti na biso alingi tozo favoriser émergence ya société civile. Société civile eza makasi oyo bato ya mayele ya kwanya bazali bango il faut bazalaka contrepoids na politique. So politique ezotengama société civile etelemi mpona olobaka ekoki kozala moite manque ya éveil ya conscience manque ya baarme oyo ekoki korenforcer république société na biso notamment ya Kinshasa tondimi tobanda ofanda na salité ozolanda débat ezoleka na Angleterre na Grande-Bretagne hier bazwi accord na union européenne ya Brexit. Lelo, le premier ministre Boris Azana Kaka Parlement. Mais il a eu chaud. D'abord, avant, 21 députés na parti nae, l'olenge kaka azo présenté makambo babi, jamais to soutenir. Et c'est na mboko député 21 à PPRD, babi, le premier ministre présente les choses très mal pour soutenir. Et quand il faut salemaka jamais, qui me connaît ça? Entre-temps, la Constitution dit que les mandats des députés sont non impératifs. Et les gens qui ont fait ordre de voter dans le sens où voter dans le sens où. Mais même la partie, un député a dit parole, secrétaire général avait dit, toi, qui t'a demandé de prendre la parole? Ah, tu as dit ça, un député. Mais pendant l'année, la pauvre, on a la TV. Le téléphone, je vais t'interdire la télévision. Parce que il se peut que l'intérêt général est mal vu dans le responsable à parti, mais un député n'a raisonnement à percevoir où se trouve l'intérêt général. Ce que vous devez faire, c'est de l'approcher, à expliquer parti et bien fonder la position là. Alors, on dit par vision, l'olenge biso tozo monela makambo. Pour osala yango bien, il faut tous en pouvoir. Yango, ndenge na obanda lelo na nommé yo ambassadeur ya PRT. Amen. 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 Comme ambassadeur pour que baïté oyo soit awa. Remarquez bien les jeunes qui sont en politique, ils n'ont pas de discipline. Parce que tu comprends que la politique est ce que tu vas faire. Si tu as fait des choses, tu as une clarté, tu as changé. Mais pendant la ligne, tu sais que depuis la première année graduée, tu es l'eau. Tu as changé. Nous avons croire au moins dans mon idéal, mon propre. Quand j'ai compris que les pensées que cet homme développe et qu'il faut aider avec la liberté, je me suis approché. Parce que notre beaucoup mais les idées de Koufaraté, les idées traversent les étapes, les époques, les périodes, les années et les saisons. On parle de Gandhi. Gandhi est mort. Mandela est mort. Tshisekedi est mort. Mobutu est mort. Tala qui le croit à Mobutu est là. Quel que soit qui bandit dans un politicien, on va effacer l'unité nationale. Je vais vous donner un exemple.
la législature il y a 2011, nous avons eu un député qui a été, il est du Bas Congo, mais élu dans Nord Kivu, qui a été président du groupe parlementaire contre de ville à Kikanda. Parce que Azalana gouvernait à l'époque à Mobutu, na Sud Kivu, na Nord Kivu, à l'époque de Kivu. Bana on va potami après ba parents na on va yebisi que gouverneur oyo asala makambo malamu. Et quand il est venu comme candidat à voter. Un autre exemple, Koya Gialo. Koya Gialo, il est de l'Équateur, mais gouverneur na Chaba à l'époque. Si les gens que le meilleur gouverneur va connaître Kuna, c'est Koya Gialo. Vrai ou faux? Parce que Mobutu et l'autre malamu et qui n'ont pas Mobutu. Ce qui mboka ezangi bakumu oya telemi abi kimia bato bayoki c'est que mboka les a malade. Parce que moto ya za référence tala bakumu lelo lokola ba cardinal ambo bazara oya ko sangisa Tshisekedi ba Fayulu na ba banani ba Moïse ba Moïse ba Bemba Aïe na fête naïe. Comment combien? Quand il ne pouvait pas le faire, je vous dis la vérité. Bateau ba l'humanité, ba pour tout. Awa to se retrouver na croisement Chaba Victoire. Nous allons précisément na siège à parti PLT qui est le transformateur dirigé par les députés honoraires Maître Toussaint Alonga qui est le président national. Comment la partie Nabino sortie officielle de Salamina Nouté, mais comment la parking est tondi et ça nini dans le moment où tu as une élection, mais comment la partie politique officielle nous est bimina Nouté, mais parking déjà est à plein et ça nini. Boye ndeko Fafana soko moni bandeko basangani ebele na minute oyo to salina le sortie officielle c'est-à-dire que makambo ya malamu ezali awa. Bayoki nanu mbela oyo ezali ya ndeko président national mwana mboka Toussaint Alonga bayebi ye na misala na ye oyo asalaki na parlement pendant 7 ans. Misala oyo asalaki tolandi yango très bien yango ozomona na minute oyo boye sortie officielle esalemi te mais na kati kuna bato batondi na place ya kotia bato eza te. Donc c'est-à-dire tozokroire na idéologie il y a président national na biso azana ba valeur républicaine azako toza ko soutenir ba valeur wana zana yango totondi na kati kuna totondi ne sengote tozo croire na ye tomoni misala na ye oya sala déjà be toyebi na idéologie na ye yango ndo moni bato basangani awa boke na minute okuna na kati na bato oyo ba yebi mwana mboka Toussaint Alonga oyo kombo déjà eyebana lelo yo maître Piro na bato bakolanda yo boza na gauche boza na droite bato pe baza na inquiétude po ba parti ou ba parti mallette président ka yebanaka secrétaire ayebanaka ti tango bakolanda maître Piro yebi ke bato ba yebi yo bino boza na ngambo ni biso tozali na ngambo ya Toussaint Alonga tozali ko soutenir ba action ya chef de l'état po Toussaint Alonga azali un grand tshisekediste omonaki kobanda maponami position ya Toussaint Alonga ezalaki ya kobombana te ndeko Toussaint Alonga position na ebanaki a soutenaki président de la République du début à la fin et puis na moment nini moment oyo kisasa ekomaki soko tangi kombo ya président actuel ezalaki ondeko ozwi problème na bandeko na biso ya ngambo kuna mais bomonaki Toussaint Alonga mwana mboka azwaki risque nyonso tout ya kosangisa bato yango bomoni na ngonga oyo mwana mboka Toussaint Alonga asalili PLT qui est le transformateur. Le transformateur tout est uniquement pour transformer façon ya politique po biso na parti oyo tofingaka te tozali awa koloba makambo eza na tina toyende kopesa idéologie toyende
pour faire propulser message oyo ko transformer mutu ya bato nde yango bozomona tosangani anesika oyo yango na bengi bandeko nyonso oya ko s'adhérer massivement bosana chaque jour ni tosanganaka chaque samedi à partir ya 15h30 tobandi milulu na biso 17h to kabwani. Merci lelo tokorete merci ezalaka nde boyi pe asuki wana te asali bokeseni na batu oyo baosala baparti politique ya baliga bro baparti malete baza na idéologie moko te secrétaire général ayebanaka te ezalaka ye moko président ya parti politique anégociaka baposte bayebaka ata place basanganaka te botala ndenge asali bokeseni ya bato basala politique ekala nga na kosite kombo te na kolinga boyoka na munoko na ye moko ndenge asali différence ya balider politique na bato baye kosala commerce na politique bolanda mona mboka Toussaint Alonga oyo lelo akomi président ya parti politique. Lelo toko retenir nini na réunion ya kosangisa bato lelo? Merci pour la motuna, c'est que réunion ya samedi à lelo. Samedi à lelo le 19. Parti les transformateurs. Oyo tolingi kopesa yango un concept nouveau parce que tosi toyoki mingi na politique hein, les mêmes choses qui se répètent, ma discours est creux, il n'y a pas un contenu, encore moins une vie na ba discours mingi ya ba politicien. Naza na école ya Tshisekedi wa Mulumba. Eloko esalaka moto grand leader eza makanisi na ye. Vous avez dans ce pays les hommes comme Tshisekedi wa Mulumba. Ces idées ont traversé le temps, l'époque, les périodes, malgré Azate. Aujourd'hui, sa philosophie politique est là Tinzoto, Nabatologo Abisso et les autres, toujours continuer à croire Nabitumba. Parti les transformateurs, ils ont réunion des idées et les hommes pour la transformation du Congo. Tozo véhiculé par idée. Samedi à l'élo spécifiquement. Toza côté ya ba militant na biso. Comment qu'on renforcer république? République ko yoko za la renforcer kaka na ba valeur. Tolobi que l'état de droit, la démocratie, la bonne gouvernance est comme une évolution mokili, les notions d'actualité. Il faut que ma valeur oyo et compte na vie à Congolais et comme ma réalité d'actualité qu'on renforce la société civile pour que la société civile ait comme un véritable équilibre contrepoids et pouvoir. Qu'on arme les militants na biso, qu'on renforce bango mentalement pour que va développer l'esprit critique, l'esprit à revendication. Parce que c'est dans ces choses que la République est renforcée. Lorsqu'il y a les débats, lorsqu'il y a les contradictions, alors qu'on renforce la République pour que l'état de droit réellement est là tanzoto. Les hommes comme le maréchal Mobutu, grâce à la valeur monnaie de unité nationale, ces leaders, Onoeb Sabino, Tshisekedi, les Mobutu, les Lumumba, les Martin Luther King, les Nelson Mandela, ont fait rêver toute une génération. Mobutu avait une idée de ce que c'est la nation. La culture, il y a combat pour un état de droit, Tshisekedi. Nous n'avons plus de leaders qui font rêver toute une génération. Bazali Souté. La plupart des leaders qui gèrent les partis sont des leaders, des commerçants politiques. Ils ne sont pas des leaders. Nous retenons d'aucune idée qui peut bousculer l'intérieur des jeunes Congolais pour que finalement tout à l'amboka autrement et pour avancer la République. La République est faible parce que la notion de valeur est cultivée dans les partis et même dans les dirigeants. Voilà pourquoi la République est faible. Et parti les transformateurs à Watoye pour renforcer la République,
il faut cultiver les valeurs na ba militants. Yangwana nde notion oyo to développer na bango samedi à lelo. Merci et ça va rendre boy. Nga na obenga e miamisi toujours na ba recherche nanga. Lelo ba benga na matete na quartier vitamine nani yango abengi epenge Fofana. Nasa na esengo ya komona moko o asali sabatu o kombo na ye eyebana na buzoba te eyebana na bolamu ye nani PDG Edox Dieka. PDG Edox aza nani? Aza homme d'affaires, aza opérateur économique, mais alali alamuki ayambi message ya chef de l'État. Yango lelo atali insécurité o ezana quartier vitamine PDG Edox atongi sous-set, c'est-à-dire atie police na ba condition malamu. Police otomona akeno baza benemi na biso, baza benemi na biso te. Yango lelo na bokasi ya bugumes na bato o ba dirijaka la police na gouverneur à ville botala nini eleki na matete à travers PDG Edox. Il était comment tout en jeans et shorts. Il était en jeans. Excellence, le directeur de police, commissaire de Matete, Orangé pour vous accueillir et vous rendre l'honneur. À l'occasion de l'ouverture, le poste de police est quartier vitamine. Commandant troupe, commissaire principal, dans le cas, Amaya. À vos ordres. Monsieur Seul d'Excellence. Commandant place est là. Commandant place. Commandant place. Commandant place. D'accord. Eza bien. Commandant ya poste topesi yango Congo poste pour Akasi. Poste pour Akasi. Commandant ye akopesa kombo na ye na numéro ya téléphone ezali pa ya bato ya quartier pour que bakoka kobengaka ye à tout moment qu'il y a un problème. Ye nde aza commandant ya Moamba apesi ngai nzela na ya korepresente mpona kofungola poste oyo na population ya quartier vitamine balelaki insécurité kolela na bango ekomi na matoi ya bakonzi
mokonzi ya police ya Moamba commissaire supérieur principal Mutata Freddy oyo boza kobenga colonel na lisungi na permission ya mokonzi na ye oyo aza likolo commandant ya ville bazwaki kolela ya population nde basinvestir pour que police ekoma et s'installer lelo na esika oyo mais na nzela ya kaka bino moko population nde botelemisi police oyo population nde esali police ezala na nzela ya mwana mboka Edox oyo naza koseraki bosoutenir mpe ye parce que makoki oyo abimisi lelo akokaki kozwa soit asunga libota na ye kolia to kofuta ya bana classe mais apesi yango mpona leta yango mo tozoloba likambo moto nyonso atia loboko na kati ya pati ezalaka likambo ya bakonzi ya mboka te ezala kaka likambo ya police to ya armée te mais likambo ya moto nyonso parce que toza na besoin kodefendre kaka eloko na biso moko to mboka na biso moko Congo. Attention, la police est dans notre toilette. Bon, c'est la mienne. Poste de police eyali esika oyo biso na kati ya quartier tokoki kopesa makambo nyonso ezoyela biso par rapport ya sécurité na biso bato na biloko na biso. Police oyo ya lelo ezali police moko citoyenne ya police moko républicaine tokoloba bongo mpo toyeba ke bapolisier oyo bazali awa bauta epai na biso bacivile bazalaki bacivile avant bakomba bapolisier donc baza bandeko na biso bango nde basigne bakila na bango mpona koprotege biso soki totie poste awa c'est parce que baréclamation elekaki par rapport ya sécurité bazali kotungisa biso mina na bakambo bakuluna babandi tout ça sikoyo toye kotia police awa pour que soki toyebi likambo moko moke kodénonce policier azalaka nzambe te po ayeba ke awa kuluna awa bandi awa nani kuluna azali lotera voilà pourquoi ndenge police ezali awa tosangana na police na biso todénonce bano ya mabe bazali wapi so tobombi bango toyebi te lobi kaka mwana nga na bombaki ye moto akoteyemisana na point malamu kodénonce pour que makambo wana esila na quartier na biso touteki na ngambo oyo nakasi mikolo boyokaki touti kosukola kote wana awa tosala acte wana te awa bino moko bosalisa biso bosignale déjà parce que a force ya kobomba biso moko to kobomba mabe na kati na biso kobomba mabe na kati na biso eza kobomba biso moko polisi ye polisi a disposition na biso topesa confiance na police pour que mabe ezala na biso te une fois de plus na koremercie PDG na geste osali nayebi ke na geste ya biso mpe ya sika matete eza moke me eza mpe monene kaka na ndenge obandi awa osuka na nzela te na kombo ya polisi nanga oyo baza awa na soko deja na féliciteur geste osali yango na kozela kaka bete pa mpe sekali la commandant contribution ya mwana ya interview de place pour que tosala poste police awa au quartier oyo ya refugie bino kozala devoir sécuriser population na biloko wana
Vraiment, biso tozalaki vraiment mal à l'aise, tozala moi, tozala nous sommes menacés, bamiyibi donc moyen mais tomonaki yango bango ezaki lokola aventure mais lelo tomoni réalité tosepeli makasi vraiment toremercie présence ya bourgmestre epuis ya papa donc ngai nayokaka bolamu na ye me na vivre yango asali eza vraiment bien surtout biso bakeke na lem koteka bamisala mangolelo ozobanga okota ndenge nini molimo ndenge tomoni atie biso na polisi awa antuka nzambe apambola ye apesa ye vraiment makasi akontinue kosala bolamu merci vraiment bapesinga naye kosala mosala awa na quartier vitamine ngai mpe nakolakisa mosala oyo bango batindinga na kosala yango naye kosala awa nakosenga na population na biso ya quartier vitamine baza na confiance na nga badenonse mabe nyonso eza ya kobombama moto ya mabe komona o criminel baya koinforme biso tozalaka bango lokola mbisi na mai na kati ya ebale confiance oyo bakonzi bapesi ngai batie nga awa ngai mpe nakolakisa bango yango na bato bamonaka la police lokola ennemi mais komona PDG Edox aza opérateur économique matongi susiete mpe komona mbio mpe awa esali yo ndenge nini bon esali nga na esengo mingi na sepeli mingi numéro ngai kombo na ngai concert base ya Blaise numéro na nga telefone ezali 089 613 05 kobandela 089 613 05 nakosenga na population nyonso ya quartier vitamine bazwa numéro na nga au cas de problème babengaka nga ntango nyonso nakointervenir na baproblème na bango kozala pembeni ya bato oyo moni c'est-à-dire que baza bato oyo bamarkaka so nga na kovana bato bazanga bamarke te so moni mutu naza na ye seka aza mutu oyo azomarke gare comme Edox Diyeka c'est un vieux routine ya makambo oyo c'est-à-dire aza mutu a bato comme on le dit en lingala aza mutu oyo qui ne vit qu'avec des gens alors tala ba initiative oyo tosala c'est pas donné à tout le monde il y a besoin au lieu aux aïlos na yo ya ndabo no lié au tonda na ba na mais au se sacrifier pour la population ça dit beaucoup ils ont le biso basenando on prend l'argent ya ndabo nanga na kena yemba pour la population na kena yemba pour na éduquer bana na kena yemba pour na éduquer population là na kin popeto tout ça là il faut avoir le cœur d'un patriote si on n'est pas patriote on va pas le faire je crois donc c'est un patriote c'est un gars à soutenir et moi je crois que c'est juste le commencement, c'est un début, mais je sais qu'il y a une suite. Merci, Ezalande Boy. PDG Edox Asali ou Asali. Botala ndenge PDG Edox azui clé à Pessi Bougoumes. Après que Fungola Bougoumes ba installé commanda. Peuple pe bakoti Ezalande Boy. Mena kolobela pe moko oyo aza alanga nzembo. Pour biso beto na ba génération na biso to apporter un plus parce que mentor nanga isa mon amboka Eliezer Tambwe. Mais comment na mon amboka héritier Watanabe oba bengi na kombo ya Boss Life. Message oyo héritier Watanabe alobeli magazine tokomi wapi naza kuna likambo koloba te po tokomi wapi esala musala tala na honorable Eliezer abima parmi les meilleurs élus ya Kinshasa donc soki abima parmi les meilleurs élus ça veut dire que message à tokomi wapi ekoma donc tokomi wapi ekoma tina ba parler donc ba tutu ba yebi yango ngana yebango pona mama ya biso alanda yango donc ba frère na balanda yango et poussanga pela landa yango surtout na ba YouTube so na Paris boring do landa ozoe ba information po nyonso beto yeba raté surtout na charge wana pour de Eliezer ya qui est parlement il n'a plus le droit il y a aussi même émission à relever la maison à droit au salama mosu yom to na charge wana nzamba sunga yo abeso makasi alongolo be ko banga a soutenir ba tout permis
mokili na sengo bo soutenir ye bo chai maboko po musalo sans ba moyen eza passe yango mona ka misusu ba facilement ba corruptible ba corrompre bango po azo sala musalo makasi mais revenu eza bien te donc soki bino wana poto bo soutenir bango difficulté wana comme il passe ba corrompre po mutaza ja bien aza corruptible te et a sala musala bien a toucher bato a ba solo a ba vérité poto ye ba na soki ba kinois na ba congolais to komi wapi merci bandeko ezalaka nde boyi awa nde na remesiaka ekipe to komi wapi to salama pona musala na bato nyonso babenga biso to répondaka toujours présent PDG Edox abengi biso to répondre to lengi nde la police ya boyi ndenge pe na mona kina ngaliema ndenge to marchaki na mona mboka Frank Diongo la police ya bonne to lingi ba accompagner chef de l'état ba tokola ba colonel Blaise batolokola Major Tambwe o azana niveau ya Gombe batolokola Nafuna soko tali o abisope to mona kanenge asalaka musala car Loïs azamoko azaka proche na population o osa musala malamu tokotanga kombo nayi mais soki na tangiote ko regretter te merci na maman Nicole o lelo azo décorenga o ba musulman baza fier ya komona o abango cher azo loba toujours ne lembo toujours ya islam na lobi keno kolata bodal eza synonyme ya elembo attaque diamant mais mutu nanga eza na libandité mutu nanga ezangi sukite nazala kananga normal mais za lolenge esengeli nazalela mais na bato bazolo bakeno tomona mutu nao na kosala bino surprise lelo à travers Fisto beaucoup cameraman bino moko botala ça dit nazananga normal na sike bo sepeli place boza eza keno lolenge esengeli nazalela nde nazaleli pona kosala bokeseni na bino o nyonso ezanga te eza mama Nicole tango nazongisi boye eza epenge fofana te mais eza mama Nicole merci na mama nanga Julie Kikalanga o asepeli keno natalaka ngonga so ena sala musala na kolamuka Ernie na kokende Ernie na Fiso boko poto sala musala moto atindelinga montre oyo eza mama nanga Julie Kikalanga na niveau ya États-Unis mama na Gedali mama na Charlie mama na Eli mama na Emily mama na nani na Bosani mama na Geda mwana oyo azana ONG na ye obinomo bomonaka mama na ilmem na talaka toujours ngonga pona yebya ndenge osala musala merci na Fisto beaucoup merci na JFM service o alinga tindelanga eloko na décembre agence César moko na Belgique adresse César Yakobo Sanate mais d'ici là Penge Fofana l'homme en cheveux blancs ça dit milinga pembe d'ici là ezomata na kendara ko lakisa bato nde bazwa ba koli na JFM mais d'ici là ngamona zozwa koli nanga beaucoup za surpris ya komona parce que JFM asalaka ndenge pa asalaka epa na bino nda asalaka epa na biso ndenge pe akosala epa na o moto zolanda ngai lele komi tour na ngai mais nakobosa na Richard Pangite moto asombelinga voiture na niveau ya Milouz o nato senga toujours aide na bino po JFM andimi komemelanga mais na osanga ka mbongo et sala nga elengi basombelinga voiture na diaspora mais bino bosunginga pe agence memi ya diaspora yenani JFM service RDC Monde ezalisanga RDC Monde ezabolingo yango na kosenga toujours na bato nyonso balinga ngai merci